Kowet et Bandela Awa na veni et la Obozomona na place Kassavou, pardon, place des artistes, Obozomona, place des artistes, Kowet et Bandela Rawana. Kowet et Bandela Rawana. Donc à l'époque, ils avaient écouté Robert Molo que Wenzalo Koloma, comme on a dit, Wenzalo Koloma, on va pas comme Kowet. Donc, Moni Kowet, si on se mettait $100, on a roté dans la Kowet. Vous pensez là-bas $100. Vous pensez que tout est. Qui sont vraiment tinasé moko kamwa koloba mais papa na tegela za méchant to ndengeni que voilà on a bon na simananga immeuble VV Santerre donc VV Santerre ils ont mis na venir bongananga ah pe skat ba messa vraiment messa pena mama ko bo ndenge messa baba velon ndenge koma et ko mo velon ndenge koma et puis awa tout ça sur presque ça parce que correct banda bena presque ça vous dans la presse Kassavou ouais mais qui bon na mais correct soux na on est là tout expliquer nous au début et dans la presse Kassavou parce que correct c'est bandé là il m'a bien avait santerre à l'époque tu vas non pas au kanga la machine de guerre kacher moi zara ba kanda kanda boye ba ki se belé ya bana ko la place wana donc wana ngana bino kaka ndenge te kaka bozomona ba maman de ba oteka na ba wana ba se wana biloko correct c'est wana biloko correct mais comment peut biloko musupe à moi bien donc moi moko pe bien et comment nango mais yo regarde au sommet on a pris l'écolo. Regarde au tête on a un Koweït awa, puis nango est comment différent. Réunion à Koweït ils a sauté. Non. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, toujours en internet, chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast, un grand merci à vous, abonnez à Bisso, internet à Bisso, et tout venant vous partager, vous êtes toujours s'abonner, vous continuez ça fait partie de la chaîne de Bisso parce que chaîne est à Yangaï, et puis Bisso Nyon Soka Kanenge Toloba, donc en escale vous avez information, frère avec votre humble serviteur, Watakin 24, le lion de la presse congolaise, l'homme Exode 14-14, je remercie mon équipe technique, dans ma caméra, dans Zakina Ndeko, je suis Moumou, donc mon donc bon continuez toujours à s'abonner bon aujourd'hui sur la page Facebook tous en Instagram et puis numéro est plus 44 il y a Angleterre au Bénin numéro continue et puis on a qui au Bénin plus 240 code mboka ndenge zalaka ka ko soit numéro et ba conseil na bino ba remarque en tout cas ko ça la pena kitoko makasi kaka ndenge zalaka voilà très cher internet les autres ont vraiment on a commune à Kassavou donc tous en commune à Kassavou et toujours sur la gamme qui est bêta solo il y a marché à Koweït mingi ba raté wenza Koweït yango e bandela ndenge nini bato batekaka wana bautaka wapi bien sûr baza bana mboka ba débrouiller na bango kaka ndenge ezalaka mais bakamwa sikoyo pourquoi bato batekaka ba biloko moko ba biloko moya na ko ba neni ezalaka na ya bien mais moi ba prix moko boye donc wenza Koweït eza partout Koweït te ko ya pays où eza na cité Koweït ba maman ateka na Koweït ba papa ateka na Koweït le comment pe munene makasi ka ndenge ezalaka Koweït na biso bandaka na pillage donc ezaki avant que comme Koweït ezaki na pillage ya 1991 série mo utu te di pillage wana pena ba kota pena ba panza ba magasin ba buka ebele ba pilla alors on a copié wana il y avait aussi district par district donc tous les quatre districts là-bas ba jeune au bazaka ba lenge ba yaka pena et ba pillaka ba magasin donc bana masina bana matete bana ya njuli bana ya lingwala bana Kassavou bango moko pe toke ba commune à kin ba pillaka na ba magasin alors mutu siko place à kenaro koma a se retrouvaka tam susu nenga bozomona bongo chaussina na lati lokolo moko e mona ni na masina lokolo mususu yo komona na Kassavou biloko moya bongo alors après 1991 donc Koweït sikoyo papa la biso moko la biso moko azoka likanisi asuli kanisa bi lokola ba biloko oyo eza moko aye atie mesa na ye awa na avenue Eyala donc Koweït bandela awa na avenue Eyala oyo bozomona na place Kassavou pardon place des artistes bozomona wala place des artistes Koweït bandela kawana Koweït bandela kawana donc à l'époque ezali kutono bien donc wenzalo kolomoko ba oyabi wenzalo kolomoko pa ke comme Koweït après ba misusu pe ba ye papa la tanga te mesa na ye
aoteka ba biloko makolo différent allez ba bazaki na ba matete ba bazaki na ba ngiringi ba bazaki na ba bandal abi oh mutu mo se mesa kuna azoteka ba makolo moko na me mana ya ngai na pena ke tala tam na ke somba kuna tam su ekokana o da onga na zana ngo baye batu pe bakomoya batu bakomoya batu bakombe ko tsa ba mesa na bango bakombe ko tsa ba mesa na bango si nenge Kowat bandela la commune à Kasavubu place des artistes bozomona na monument na ndeko je suis mo lo zelanga yango bozomona na monument yango comment le place des artistes mesa ezalaka wana donc ezalaka ezala kolomoko après yaki ko koma bongo Kowat donc Kowat sikoyo donc bandela la série à pillage donc pillage ya 1991 série à président la biso des faits Mobutu Sese Seko Mobutu azabanga kaka ndenge ezalaka donc Kowat lelo sikoyo tozomona oyo actuellement et bandi na eyalati na busimelo tina busimelo bat bakoma otia mesa na bango nde ba omo pe lelo pe koma pe Kowat et puis ba mama ya ba mongo pe balala raté ba yepe ko ba no somba biloko na bango ba ko pe ko tanda pe ala bazoteka bakomi koteka pe biloko na bango pe ti tozoma pe ba somba kaka ndenge ezala yango lelo te koma pe obenga pe onse ya Kowat en plus Kowat te koma partout okena njile bana Kowat na bango okena na commune Kini baza na Kowat na bango okena lingwa na baza na Kowat na bango ba panzana bela partout mais base ezalaka ni awa na Kasavubu awa donc base à Kowat ezalaka ni awa na commune à Kasavubu avenue et aller place c'est bandela vraiment place c'est bandela on va bien le colombo mode ça dit le kola sapatu moko le kola sapatu moko après ta bazo resombe pa papa zo ali kanisa osala mesa na ye na place des artistes wana allez ba somission ba ekokanya le tile ba mo teka Kowat tile ndenge pe komi ekoti pe ba miyibi pe ba ye ba yake ba ye ka ndenge zalaka donc moni Kowat ya so resombe TV $100 on a oteka na Kowat ko penser na ba $90 te ko penser ko tuté bako kiti so vraiment tina se moko kamwa koloba mais papa na otekela za méchant to ndenge ni merci Bertona tabiso ko s'abonner massivement ko partager ko liker za pena bien makasi ka ndenge zalaka partout botinda biso partout kenda kaka pour boza la toujours satisfait ata moi to ya kaka to tampa pour boza satisfait en tout cas un grand merci à vous ndenge zalaka tozo kita sko to la sabino Kowat izaka muke bomo sko ndenge koma merci on se tout fait juste après merci. Voilà, heureusement on a Simananga, immeuble VV Center, donc VV Center ils ont mis à venir Bongandanga. Ah après Skype mais ça vraiment mais ça pena maman ko bon moi ndenge message baba venons ndenge koma et puis moi venons ndenge koma et puis ah tout ça sur Prince Kasavubu parce que Kowat banda na Prince Kasavubu. Dans la Prince Kasavubu, ah mais qui bon na mais Kowat souk na on est là tout expliquer nous au début et dans la Prince Kasavubu parce que Kowat banda là immeuble na VV Center à l'époque tu bana bango okanga la machine de guerre 4 heures moi zara bakanda kana boye baki se belé ya bana ko la place wana donc wana ngana bino kaka ndenge te kaka bozomona ba mama nde ba oteka na ba wana ba se wana biloko Kowat c'est wana biloko Kowat mais comment pe biloko musupe ya moi bien donc moi moko pe bien et comment nango mais yo roya osomba ngona pia likolo donc roya oteka ngona wenza Kowat awa ba pui nango comment différent. Nous sommes sur Prince Kasavubu, donc ndeko Josué, nous avons vu l'image, en tout cas, c'est la peine et Kitoko Makasi. Donc, beaucoup de toujours s'abonner à la page de Nabino Boninga Makasi, dans la chaîne YouTube Nabino, il y a un podcast, un escape aux informations, il y a un Sarabino, qu'on like, qu'on partage, qu'on tient la cloche et la notification, et qu'on a vraiment un malin ming n'engezala. Nous avons toujours Kowat, parce que Kowat, il y a la question, Boussi Jano. Là ça kiko suka bakati siko ne unato ngokota kuna ibela ninga tambusa na tambo na chomokila na yo sinoto ko lela mama na munoka mboka sope na munoka chiluba soki na Swahili sope na nini na ebite ba mama na bato maboko milai bazana kati na uta osaka na kutute ka ndenge za la donc voilà auto se pesa bino toujours continuer merci. Donc voilà, au moins ce que tu continues à faire vraiment à la Kowat, nous avons mon année maman, papa, batandi, bilo qu'on a vraiment à Koteka, où ils allaient que l'homme mutako, t'en as l'orné na nakwa, na on a Kowat, c'est Koteka, mais qu'on pensait que n'est pas belle, nous qu'on pensait que Koteka on a pris donc voilà, et donc aux Kowat c'est bandi vraiment. Ils ont moulay, ils appellent moulay makasi, kobanda et à la tina Boussi Jano, Sika puis Kowat et Suki.
juste na Prince Kasavubu donc voilà moni le tonna pe comme pe tout le coup ya batu ba mais ça peut comme belé ba comment on teka ba bilongo na bomba coopéra bana tout comme ça kaka ndenge za la rapena na vie province à Kinshasa na commune à Kasavubu juste aussi na Prince Kasavubu ka ndenge za la mais avec internet na biso nazo ba bino kaka boko c'est toujours ko s'abonner ko partager ko liker les appels bien makasine za la parce que awa est-ce que vous avez information vrai parce que TVZ Radio tenait beta rambela TVZ Radio te ok pena tina cloche de notification na Facebook tozali na Instagram car ndenge zala voilà les website bino kaka bino bozo mona ko atu lelo pena ko pena wenze ko pena wenze munene et puis vaste parce que celui to longwe ko bana vraiment et aller si pardon et à la tina na quoi busumelo wana en tout cas ils ont vraiment ni moko ya monene vraiment donc c'est pena format c'est format vraiment donc neko je soko na mopanzi na ngai awa ne ba mama bomoni ba tie ba plante na bango wana ba kabelo et ba bilo bango belé ba oteka toujours awa na Prince Kasavubu parce que donc na avenue Befale donc na avenue Befale ne bozo mon la tout qui ne pas que continuer que le kaba sport ba irbu ba busi jano ba busi melo et si pena que ko suki ça vraiment car ndenge zala bozo mona Koweït donc Koweït vraiment donc na bandeli donc les aki bongo na tango ya pillage ya 1991 série président biso de FM Mobutu pillage de Salama awa na ville à Kinshasa commune à commune ba pillera ba bilo ba pillera pena ba magasin ba kena ba to ba kena biso ba pillera bien tel ba kena ko se retrouver na ba lokolo moko donc ba père ba lokolo moko et puis moto topé papa topé maman oyo azoka likanisi ya kosala bongo mesa na ye na Prince Kasavubu sur la place des artistes na Prince Kasavubu oui place des artistes sika tara mesa na ye bato batekaka to bayoki mpe keno lokolo baza bakolo moko atie mesa wana azoki likanisi après aye bakomi kosomba basombi atie mpe mesa na ye tine tomonaka lelo mpe Koweït ndenge koma marché à Koweït tomona ndenge koma déjà vraiment très vaste donc là vraiment topé monene et puis kotala pena ba commune koma pena donc commune koma pena Koweït donc commune koma na Koweït na moso tokera matete tomona Koweït matete o tokoma benga lelo ba mama ya bato ba pesa ba komo pe ba bwaka nzoto donc bwaka nzoto somelo na yo cher soro na wana Koweït ayeba ke ba kokitisa yo donc qui tombe à casse net na film au Sahara tout nous sommes toujours sur la Prince Kasavubu en tout cas internet na biso donc internet na biso chaîne no bolinga makasi donc chaîne eza yanga ya yo ya biso nyonso donc ya biso podcast en tout cas pour continuer toujours à s'abonner, à partager, à liker bon mon avis sur la page Facebook et Instagram en tout cas comme ça fait que tout makasi mingi ba remarque la vidéo toujours la page toujours dans la page Caroline Ezala. Merci. Donc voilà, très cher internet, donc il y a ce podcast. Voilà, quand on est dans la vidéo, histoire à Koweït, et après pillage, quand on est dans la carte. Tout ça, papa n'a dit, moi quand vraiment il va président à Koweït, avec la histoire bien à Koweït, nous sommes sur l'avenue Sport vers Prince Kasavubu. Bonjour président. Bonjour. Merci beaucoup de se présenter dans la caméra. Pierre Makiese. Merci à président Pierre Makiese. Premier président ya marché Koweït. Votanga na 90 na direction ya bourgmestre Mavins. Albino Wenzo loko les bandits petit à petit boza na président pour une organisation. Ndeba votanga président. On est à qui na année noire. Na 90 na premier pillage. OK. Merci beaucoup Telinto soir. Histoire vraiment éclaircie biso bien pena ba bazo landa biso Wenza Koweït banara pena na année. Bon, Wenza Koweït bandi na 90 na liboso awa na immeuble oyo ya Manoka na immeuble awa bazala te ezaka wa nyonso tout polele Wenza ezala te avenue Sport ezaka vide nde biloko bato bazo piller bakoya koteka ngo awa bakoya koteka ngo awa tango bandi koya koteka nde Koweït bandi awa na premier pillage eza ko évoluer et continue à venir sport tango et continue na sport
ekomi un peu munene nde bourgmestre Mavinsa ye alobi il faut bosangana bo élire président nde tomataki na étage kuna epai ikutinwa église na ye na sine wana na likolo kutino nde abanda wana par après nde a évolué tino ndenge akomi lelo à partir ya wana nde baye kovote nga président ya marché Koweït na 90. Bon. Maintenant, président, en tant que président, c'est comme mingi tout le monde a vraiment awa na Koweït awa ndenge lobi 90 et puis 91 na Koweït tout le monde a kaka à l'époque ezalaki vraiment ceux qui eloko na baby libela mais lelo comment ceux qui eloko pene baby oye nango pe na Koweït côté kango pe na primoko ya Sesco ezalaka na prix assez par rapport à quoi? Bon, au moni ba objet net ba pareil électroménager ya occasion valeur nango ekomaka un peu bas c'est que soki eza kokufa oye nango awa en tout cas bakosoma ngo moins cher mais soki oyene eloko ya sika oyo eza bien en bon état okoteka yango mpe na prix ya bien soki oyene eloko ya sika eloko ya sika soki nde simuta asombaki yango peut-être $100 abulekela nde nake Koweït ndenge wana kozwa mo ya bien seka mikosi na ye bon neti soki osombaki yango $100 eza ya sika oye awa bo bakopeso minimum 60-65 po bango pe ba revendre. Merci beaucoup. En tant que président de Koweït, ba difficulté ni beaucoup tana nango awa na wenza Koweït. Bon, ba difficulté eza ebele na ndenge ke mutako yibelo ko aye ateki awa. Tant ko teka soki kuna bakangi ye aye ko laksa. Nde ba difficulté mingi nde yango wana. Soko sombelo ko moyibi en tout cas des arapas ou bien au sombe loko ekufa mais ozokoka ko réparer en côté pour biloko musupe bonga ate eloko ekufi libela nde ba moi ba difficulté zo makande yango lelo sko ndenge bokoma oyoka ke non Koweït comment parti par là parce que commune pe comment pe la Koweït nango soki toke barumbu eza pe na Koweït nango toke commune kini eza la Koweït nango ti toke ba wonzo eza ba chango comment pe na Koweït nango est-ce que bo sala rapé réunion moko la 24 commune ba Koweït en tout cas ba réunion ya Koweït et ça la magaté même pour le moment réunion à Koweït eza souté par rapport à quoi à l'époque ezalaka mais le cola est comment Koweït est un peu partout si quoi. Pour les gens qui keka beaucoup takuna bakoteka. Biloko c'est comment partout. Ndé angwana actuellement Koweït ba réunion et kufa et ça la souté. Montako débrouiller ka na ndenge na ye. OK. Donc toloba était Koweït vraiment wenze à Koweït bandara pena après pillage. Après pillage. Na premier pillage babiloko eza koya toko somba nde Koweït est démarré. Et après okozwa bongo beaucoup mais na biso à l'époque azoki bongo initiative ya voter pe président. Voilà. A monique non boza quand même ba responsable bo voter président. Nde ba voter kanga na likolo wana na ciné. OK. Soko totali pena à la presse c'est vous soto aussi banda à venir et à la ti Koweït suki ti wa. Bon, ceux qui ont vu pendant Eyala, Koweït est Tim Mariano. Les longs, il y a presque à Saboubou Tim Mariano. Au coup de l'appareil électroménager Bakoteka. Donc, président, nous avons Kambapena Kobanda Koweït et la Tina Mariano. Voilà. Mais pour le moment, et comment particulier Kaka. Organisation est assoutée. Mutuna Mutukaka, hein, à côté Kanaye, Nandenge. Merci beaucoup, président. Aussi, appelé le bureau, appelé Moussala Karanenge Zalaga. Et maintenant, moi, question Souka, tout peu comme Toli, on fait ça, surtout les jeunes. On peut même battre Maboko. Ah, on a on dit Koweït. Conseil nous fait ça bango. Bon, conseil nous fait ça bango. Ba Koweïtien au Bazaliawa. Actuellement, ba sombaka di moins biloko na bilokos. Mutu awuti peut-être awutaki poto to awuti matadi. Aye na biloko hein okoko somba na yo oza sûr que osombi biloko kwa normal oye otandi okoteka mais ko sombelo okaka muto ayene loko boye oyebi ete oyebi pa awuti te eza na ba risque belé. OK.
Merci beaucoup président Mbalassima Tokoya Toko Solution télévision pénale solo vraiment d'accord est ko ba pena uta banda to évolution la ngone uti ko biso e tambola ndenge ti o mikolo mokoya e ko sala pena bien makasi président Tikio au son na bureau et continuer musala. Merci Caroline Albert Abino toza sur Avenir Sport vers Prince Kasavubu donc Avenir Sport bo somona o Avenir Sport to beta babale a sport ezalaka boete ba boutique pe komi trop ma boutique est comme trop le sport sport est tourné pena ah biso to nobeta bale série voilà ça de Martin to bien ngo Kamanyola na se souvenir match moko ya Vita Imana o ya 3-1 voilà série ya Celio Baroza vous le beta rabo sport to beta bale mais sport ningo ah sikoyo moyen ko beta sous bale zati oh et comme vraiment grand marché merci beaucoup chef Paco Baksamwa Liloba ko za pena bien makasi. Chef Paco s'appelle moi Iloba pour notre droite et puis voilà. Papa bonjour. Oui, na sepeli pour na yepemeli pour la moni grand frère Otto Banana bango Wenzo. Bon, il sort ngo na moni grand frère na ngai père na nga Otto Bagine Otto Banana e Wenzo. Na sepeli fort. Pour ceux qui na monde to monde na boye eza bien mais mingi bazati. To tikala mingi te. To tikala ka muke na moni vieux na sepeli fort. Mais biso neto banda wenze oyo marché correct depuis biso ce qui peut explication musu on vient bakite ngana ko bakisa. Merci beaucoup Rosala bien autant la on expliquer biso na bien ninga présenter au expliquer correct banda ka bongo na correct e bande baba mama ya bwaka nzoto correct nde ba mama na biso ya bwaka nzoto ne na ba père na biso oyo ne ba tosala wenze oyo ba mama bwaka nzoto nde yango koetse banana sport irebu suka yango wana kwati kwe koetse alaki te tinanga biso toye makambo ya mesa ya kotia biloko na mesa na koetse eza biso nde moto banda mabaya totie mabaya obeti mabaya ale ekoti sport po sport ezalaki wenze bakwanga baoteka bakwanga ezalaki wenze oyo baoteka bajite banini te ezalaki wenze ya bakwanga ntango wenze biso nde mutu bato akoeti nde tolongola wenze wana ekoma wenze ya koeti mpo nayebi kote koeti kombo euta ngana doyen koeti lelo tozobenga lelo koeti bana kini boyebaka koeti ezalaka te koeti nde sport biso tokokesoba biloko na ka koeti oyo ezalaka centenaire lelo ekomi centenaire soki na bosani te yaki kapem tokesoba biloko epo bamama wana basa basoda tozoya kotanda awa o biloko ya koeti lelo ekoma koeti ti lelo kombo etikala koeti ezalaki biloko ya bilokosi te nesinga nayebi koeti biloko ya bilokosi te oza na problème na ndako na yo obelisi bana na yo olongoli biloko koeti oyo koteka na koeti tosombi biso mpe totie na mesa tolandi mabe zero mais koeti eza bilokosi te koeti eza biloko oyo basoda kankokolo bamama ya kini nyonso baza kotekela biso mais koeti mpe bato oyo babanda koeti bakomona bango mpe ezali okotangela biso bakomona bango pena kosala pena kitoko makasi bato pena babanda pena koeti basien lokola bino ntango namona Pierre eza déjà presque toyebi bavie zola toyebi bavie Samil Owas toyebi bavie Simon bato oyo tobandaki na bango mpena kotia biloko na mesa banda 1991 premier pillage biso toye tosepeli trop lelo koeti toboti mpe bana mpe bakomi osala bamaison mpo koeti ezalaki maison koeti ezalaki biloko toujours toteka na mabele ti bamisu baoteka likolo ya sa mabaya yango lelo sikoyo ekoma koeti. Merci beaucoup toyoka mpe na koeti sikoyo ezalaka okoexplike biso ezalaka mpo na nini kaka ezalaka kena eloko obibi na patala jino na ndako obiki na soma na primo ya likolo soki no na koeti mpe ekita mpoani oexplike yo clair place wana nalobi nayebi teke bapei mosusu balata bilamba ya ndako bapei mosusu balata yango ta ntango sikoyo biso na koeti tosoba bilamba ndako bosepelaka peti eske yo elamba ndako okotekela yango tv na yo ya ndako okotekela yango wapi soki koeti te
pour bakoyet ebima ebele ba quartier pe bakoyet ebima vrai koyet yango oh bamasa bokosa de ozandu olake moko nini zandu obobobo non koyet nde gambela ne histoire koyet nde epanzana na kati ya gambela to banenge ba matete koma ba koyet nango ba bumbu pe koyet nango donc base nango ne bena utela nda jamais base yango yo soki ba mama bwaka nzoto na ebite sina masine yalaka ba mama bwaka soki ebite na matete zalaka te bwaka nzoto nde koyet lelo na sepela trop lelo bon bamisusu bayebi kobomba bamisusu mpe bayebi kobomba te lelo bakoma na bamaison batie bakiti na bango baoteka maison batie esthétique mais koyeti ezalaki esthétique te koyeti tozali koteka te ofanda baza kokalifie yango wenza bamiyibi mais lelo biso tosepela parce que tokoma koteka ezalaka si tofandi boye toki na rasi moko boye barasi bana koteka kombo ya solo na osepela trop vie nanga kanga la machine de guerre azouta poto azoya biso bapeti na yo nde tokende kozwa yo wana ezalaka pendake bango nde mutu oyebena bavie nzambe bavie edingwe oyo moto na ngenge te edingwe arasi bavie na biso oyo soko fwe na tere soko moni kaka kaka koti fole bopanza mais koyeti tosepela trop po kimuibe ezalaka lisusu te ndenge ezalaka kala tokoma na biso kimia na sepela bo na remercie po tokoma na sécurité po nini la police na biso baosala mosala bango ndenge ezali biso mpe toosala soko osala makambo na yo osila kimuibi no bakango na kimuibi na yo biso toyeba resu te makambo kimuibi tokoli ta baage oyo tokomi nango ta baage oyo tozoloba tala père na ngai talanga nde naza sien vraiment ya koyet biso basien ya koyeti oyo monima bende banda biso yeyo nautaki mpe kalami te koleka na mission moko na otanga kombo te na sepeli sur deuxième chaîne elukaka ngai eluka vie pierre donc namoni seke bakonzi bino bakonzi ya biso bosoutenir biso biso tokendaka toya esika kotokendeka mpona bino bakonzi soki nga de doye boye lelo nafondaka naoteka mwa biloko moko ya ntina te ekosepesa bino te aluka boluka vie pierre père na biso ye boluka ye nde soki azwi mwa moke akokanisaka biso mpo père na ngai ayebi ke na histoire ya wenze oyo na kati ya gambela ezali Botau Mavuela deja boyoka Botau Mavuela yeyo Willy Botau Mavuela on est bana partout on ba embanga ngai biso mto banda histoire. Merci beaucoup. Vous allez rappeler la organisation moko AP moi réunion pe osala ba chaque week-end to ba dimanche. Réunion ezalaka bana muna muda koma na kwa na sport ngo be panza po toka président moko pe ka président na biso basalaka ekiri moko toki kofanda mais to senga soki entretemps tozo solo la bozo kotalaka biso na bi ke vie père basila na été le rôle de monument vivant biso il faut de soutenir ba père na biso ye monument vivant nga pene na telemi bona monument vivant baba o ba leka tokotika la ta 4 traité on se comprend tokotika la ta 4 traité vieux Pierre bon soutenir père na biso ceux qui moi loko o sepel na masolo otobetia on comprend o sepel na masolo otobetia ende konanga o sepeli ekiri na yebi ke père tokozongisa yango na babanda na biso na baleki na biso na baya na biso bayesika tokosala eloko moko tozongisa yango ezala kitoko. Ok, merci beaucoup ya boki ndenge ba ancien vraiment ya Kowet ba oti ko décortiquer ba oti pena ko pesela base pena Kowet ezaka na fini sport base pena Kowet ezaka na fini sport ti panzani par-ci par-là Kowet ya pays te Kowet a pays na zité là on est à l'obéa la mino kaka donc Kowet est-ce que va teka biloko ba bwaka nzoto à l'époque ezaki pe wenza donc moi si le là ko koma pe Kowet ba mesa pe panzani ko bana ya la ti
na Marino pardon ndenge président auti ko expliquer biso et puis comme masuki non njili bala Koweït na bango Kimbate bala Koweït na bango matete baza Koweït na bango donc 24 commune et comme appelle ba Koweït nango c'est mot de la fin pour la moko lelo to kabona na yo ba yo balanda yo mot ya fin na batunyo landi biso to pesi bango merci pe s'il y a lieu ba ko soutenir biso hein puisque eza musala to banda kino lelo ça date un peu de longtemps na remercier mututu ayeba ko soutenir biso. OK, merci beaucoup président papa. Ah bon, ça va pas ngai vraiment ngai bela mo matonga mais basi na nga penza ezaka na makala. Ah, ezala keke batu on a obwaka on a ebi président Moindo petit na nga lipasse la police. Petit na nga tala boto ma voila alobela bino. Na kopesa mode ba vie d'ava Kovo. Na kopesa mode pa ya petit na ngai ah moi kuna lobela te mai yo moko zo mo ye na yo na émission soki toke musika te momi na nga odeti otazali na pese mode to na bana na nga nyonso na pesi bango mode o baza par-ci par-là na sepeli o bamona nga pe na forme o bamona pe na sepeli trop pour na tika la ramuta bilamba. Merci. Merci beaucoup. Donc, très chaud internet, restez toujours branchés. Et puis, vous abonnez massivement sur votre chaîne. Il y a bien sûr podcast, en tout cas, c'est le qui tourne comme Makassi. Vous abonnez massivement, vous likez, vous abonnez sur la page Facebook. Et puis, tout ça, Instagram, numéro 744. Vous continuez au combien de bon, bakonzi à l'icolo, pour la caca, remarque et tout le conseil, plus de 140 code de Yamboka ou Limoucheni. Numéro pesant, vous bien, bon, cordon, ça, qui na propté na saluer vraiment maître Jean Foumou donc maître Makassi avocat Makassi car nangeza ya tinda te luka makamba lukele ne makambu ko aya mais ko luka makambu te akoya te car nangeza la merci tout au long ya parce que ça vous butolo de la mingi pena marché correct merci. Evolution in my vein, and when it's business I don't play. Moving up to higher places, starting stronger we can finish it. Standing on. Voilà, attention, tu bon comprendre que non, tout ça là sur les pluies. Donc vous la peine au bête, on te stopper moi mon keka nangiza la mais vu que to linga rabino, tu vas gagner. Si vous voulez aussi la porte coacher, alors moi qui matanga mi kem qui a encore te coacher, tout ça peine de qu'on a biso papa et tout sur la kaka à propos ya Koweït, donc bah tu que et pas président et bah lobby déjà donc Koweït tout taille banda et bien la base na on les appelle na venir sport est-ce que quoi contribuer place wana non quoi contribuer place wana normalement Koweït et banda na sport na sport tant pillage ya 91 ya sapato lokolo moko ezaki na yalande yena sport voilà sport nde toye kolongwa mambo ba pillage comme ya ba mama ya kana loko ba nini ba télévision ba congélateur ba kiti yango moniti lelo tozo évoluer na Koweït parce que boulot ezate alors ba to benga ngo wenza miyibi oui ezaki wenza miyibi mais pour le moment ezaki sou ya miyibi te comme ki ya ba homme sérieux ba parents oyo ba to tangisa bana ba to tala l'avenir nde omoni lelo Koweït etikala Koweït et puis Koweït on peut na sport et kufa comment la matonge yanga ouais comment ba maison et longo ba mesa donc ça rassure Koweït ba to ba bagaté donc to ba que Koweït s'est développé parce que à l'époque les aki bongo route na moi chez cinéma beba na ngo et kufa na mokala et na kana Koweït mais il développe vraiment oui mais développe pas makambo ya ba lutu ba ça pas tout mo kufa moi na moi roiba que papa na ye côté non Zara sous bon côté donc je développe pas vraiment ma casse et comme un responsable d'être babiso tout ça va coopérer na Koweït attends que si bana va comme na ba licence quand la musala Koweït et puis coopérer encore voilà on moniteur ça vraiment ba sérieux na ba vie ngo mais ba tout pia mabe bazanga te bazaka. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous allez rappeler une organisation awa et vous allez rappeler une réunion à Kolanda Batam sur Komuninga Binomo Razobela, tu peux quoi les Kambu et beaucoup de Sunga et vous appelez une réunion là? En tout cas, oui, ils allaient vraiment, ils allaient qui nango, ils appétit de les alaka, mais moi négligence ils allaient. Par rapport à quoi? Par rapport à la conjoncture quoi.
mais ndenge tozalaki vraiment basuivi ya makambo yango ezalaka mpenza su ndenge wana te po motu na moto yango otala déjà intérêt na ye oui mais pour le moment ezali mais ezalaka mpenza basuivi ndenge ezalaki te mais vous avez reconnu par l'état oui toza reconnu par l'état parce que tofutaka badroit à l'état ouais tofutaka badroit balekaka mpe à tout moment l'état azwaka mbongo na ye ndenge esengeli na mokili ya nse. Ok, donc tout le monde qui a été développé, à l'époque, tu as été mais le pena s'est développé, beaucoup de l'Europe où tu as fait Liban, na balufu, na la côte. Balufu, Koutoumouké, Europa, conteneur, 40 pieds, 80 pieds. So ya pe biloko bien to fungoli pe to tiena ba maison mo kilipe zo ya kosomba ville pe zo ya kosomba. Mais ba retour pesa la mbuta parce que aujourd'hui pendant temps belé na Koweït okuta pe na ba retour belé. On a kuta na ba retour belé na betema kutu ba fimbo na ba siko ya danger. Quoi ni ba retour ya ba miyibi. Ouais. Da muiba ibi planche bango. Donc les fanta bisité vers père on a parlé. Ayena on a Koweït. Ah oui, à Tubi. Retour ba Elio. Yeli yoko oza resela il faut banyata yo. Ko nyata wana le wana la siko olia fimbo po misabilo wana. Mais lelo pendant en tout cas et Simbate pour les parents donc pour y aller retour en tout cas pour la somme il faut la catégorie na yo faut la responsabilité na yo après pour ça non marché faut na eba aux na niveau nini aux parents ou bezaga ba yankyo ya lelo non so za yankyo ya lelo na coopérer na yo te oui mingi tout le monde appelle ba Koweït surtout appelle la presse quand c'est vous ba on les kako banda bene ya la ti comme la ba doruma wana et pardon da ba busi jano ba busi melo ba téléphone ba zo ba mbata ba beaucoup bien la bonté la oui non ce sont les voleurs ba petio bazana no ba voyou ce sont les kuluna donc bazo sala makambu ya ko boma via ba parents mususu parce que tant on ba o sala mama boza ne ozo kimisa pe batu na lié na biso bango basala mamona parce que l'état na biso azotala penda makamu na bango te moto aotoluka mbongo ne na pasa ya luka eloko ya bien yo otekeli ye kwanga ube otekeli ye zelo ese yo oke kosepela alors motema moto wana maloba moto wana oza nde naza na problème moko petit moko akufa awa busumelo na nsima ya porte abela te likolo ya bamakambo oyo yango moni biso totambola na biso sérieux toza baparent donc abela te kufika ndenge wana likolo osala marché mabe abadaye mpona baje mabe biso toya bato wana te. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tuna mosu na kotuna sukulu tuna ngai poni na Koweït bosombaka bilo na pressé na pressé na prix assez non tosombaka na prix assez mpenza te parce que totalaka état nini eloko ezali soki eloko eza bien tosomba mpe na prix ya bien soki eloko eza mabe tosomba ngo mpoka na prix assez mpo biso toluka tobongisa mpo torevande mpo moto na ye na biso retour te voilà. Ok, merci beaucoup. Maintenant, bateau va venir bandak ba la sur la ministre. Oyo bateau ba jijara pena bata Koweït ba bateau ba zarami bi. Tam su mutu ba mama pa ko linga ke non aza sérieuse alinga fon la pe atia pe mesana na Koweït mais ba ndenge ba yokaka ke Koweït wezami bi. Conseil ne repesa bateau ndenge wana. Non non. Ma maman so ba na posa oluka za na moi fon na ye. Aye luki mesa o sala ne musane kitoko. Bateau miyibi ba makamla ba miyibi mais Koweït tozana sérieux. Homme de sérieux, garçon, père, il y a bien, jeune, il y a bien, tous ali, tu vivre vie moko, il y a honnêteté, tu kenate na gauche, tu dois te resala ba tumabete parce que tu en as ban. Tant on li au sala mabe, on laisse ban bon mabe, lobi na yo za comment. Ce que je suis alors descendance. Ça bien été. Merci beaucoup à tout le monde de la fait pour la mokola lelo parce que au profiter dans tes aliments de la fait pour la mokola lelo et na ba obalandi na minute na marché Koweït. Oui. Balandi ngai soki baza na posa kosomba biloko baya toza na biloko bien toteka biloko bien biloko ekufa awa ezalaka te toza na bamaison oyo l'état yebi tofutaka bataxe ya l'état oui toza bien vraiment tozocontinue bachemin na biso bien parce que à part ça toza na bulo mosala mosusu te ouais ntango ozwi nao mosala te oza kaka na Koweït ntango osala mabe alors so nasalako lelo prince boye journaliste nasala mabe tokutani lelo alors nao explike oni komona nga bolo quoi alors on monifo tambolaka
Ok, merci beaucoup. Nous sommes toujours sur l'avenue Sport vers Prince Kasavubu. Tu peux te pénal bien là sur la pénal masolo kaka ya kawat bimo boyemoni donc te changer parce que moula donc te changer parce que moula et oui tu peux pas déranger biso tambo la pénal complet. Les ala footballeur zo beta balle la terrain. Baraze ko mo cause kokoso malama ozu tenir sika la tsenzo boka moité donc bomona nga kosim na komisko na la coste c'est parce que vous là donc vous là même te sale qui tous à la vraiment boyekara ndenge zalaka en tout cas et ça les pénal bien ma casse beaucoup toujours ko s'abonner ko partager ko liker ko za la bien toujours continuer bon monde toujours suka suka puis quand tu pénal suka kara ndenge zalaka merci on se touche juste après merci. Ok, voilà, très cher internet, chaîne YouTube, il y a ce podcast. En tout cas, vous continuez toujours à s'abonner, vous continuez toujours à liker, à partager. Nous avons la page Facebook, nous avons Instagram, puis nous avons le numéro plus 44, puis plus 243, au bêtis composé. Pour avoir remarqué, un concept aux amakasi. En tout cas, vous comprenez, vous l'avez les bêtis makasi, vous les bêtis makata, vous avez qui en veste, mais n'a changé parce que vous avez le temps complet, donc le temps complet. Masolo pena Kowat bino boyoki yo kango Kowat vraiment ça li pena bien Kowat ba tu pena ba ya ba donc Kowat développer Kowat zala su ndenge zala raté kala to ba Kowat zala ka ba mo note ka ba style do la semaine Kowat pena lelo et développer et comment ba magasin na za sur avenir Irebu awa na presque ça vous bino bozo mona Kowat ba mande bazo teka Kowat pena et développer donc Kowat développer bon tu connais bon tu connais qu'après présent tu comprends ça n'ingisa topé by oyaye donc Kowat vraiment bandaka na et là si le qui vraiment équipe penalty liboso kuna na ba Mariano équipe penalty ba Mariano que Kowat kenda pena Kowat tambola kenda pena sangoka ka ndenge en tout cas et ça li bien ndenge botina ki biso parce que biso tozaba na misana bino donc o bolo baka yango biso pe to sala ka to kitina Kowat awa donc Kowat zaka wenza lo kolomoko da wenza lo kolomoko mutayo atielo komoko après mais comment le lope comment peut mettre ça munene batu ba mo teka na Kowat donc Kowat kenda sango partout Kowat panzana commune comment peut la Kowat sango okena barumbu bazana Kowat na bango okena commune kini bazana Kowat na bango okena partout donc Kowat kena partout mais base vraiment Kowat banda awa na Kasavubu donc base na ngonde abo tu ko ndenge président tu ko pesa bongo ndengisa tozana avenir Irebu donc Kowat vraiment et développeur échangeant et ça soutenir ngeza kala donc Kowat pena échangeant et développeur batu pena bakoma roya bakoma koteka ba mama ba mongo comment pena ba école différent bakoma pena koya awa bateka teka la bango et puis ki muibi na Kowat sila ndeka ba tu ko expliquer zalaki kena olongo la TV na yibi shebino we na koteka awa après ba retour ya ka ba retour zonga la bango yo mo balinga suko somba biloko bongo te et ba magasin pene formande bo mo bongo na avenir sport en tout cas c'est pena bien makasi ka ndenge zalara so ipende ko ba ça peut moi mutuna et ko zala vraiment bien mote chef mote mon comment on est papa comment on a papa papi merci beaucoup na Kowat ça dit combien de temps na Kowat awa nazali depuis Mobutu biso tozali bana to ya batu to vandi na venir na matonge na Kowat awa depuis 91 toyebaka ngo ezalaki ba mama bwaka njoto nde bazo soma ba bloko moko ezalaki boyete ba maison ndenge komi lelo ba valeur ba maison ba kiti ba jeune bazo luka ezalaki ndenge wana te ezalaka ba mama moko bazo soma ba bloko ba bwaka njoto ba mama bana ko vanda awa depuis 91 ans pillage après pillage ndé aller mais ko sala bongo Kowat voilà après pillage ndé ero koma Kowat bato komi ko yoko teka ba biloko ba marchandise de fungwami pe ezalaka tina sport wana ti na babusuja no mais lelo yoko fu komi tina bangambu kotolo bana matonge kutu baba na omona on dirait wenje moko tina te lelo komi na valeur na bana matonge bafungola ba maison bakoma koteke koma na ba valeur bato bauta ba poto ba ba biloko ozo mona ba frigo banini batebele pe ana Kowat pe batangisi bana na ba université ba bimba graduate ba sisi pe ba classe minene et puis la Kowat awa pesa pe na bato pe minene bazali na bata poto pe bafongola ba maison la banga biloko uta poto ya ka batekaka c'est grâce à Kowat ezali ndenge wana neti ngai bazala ba camarade na nga ba biloko uta poto ateka ngo ana na bata Kowat misusu yango wana tiaka libanda babi yango ba bilokos babiso to koli pe kaka na ba Kowat o ba grâce na biso batekaka wana
kofuta so ba minerva na pokwa boya teki to yepe to lié lelo wenje et salami yango zo mona lelo sko eza ko eto zo bimana mal répété ndenge ne ba policier ko bengana ko kanga bloka batu ba eza wenje moko ba ko yiko so organiser pona bango ba zongi bango atama sima neti bourgmestre tozana ye azana idée ya bongo ngaza na koma percepteur ngam na boka ratike awa ba zongi bango sima ba boka ratike mais policier nde ba yana ndinga mabe ko kanga ko boto donc bino souci na bino ezaki na ba longwa na makade ba kota na kati souci na biso eza ndenge wana bazonga sima bazala na bazonga pe ba mwa sima ba futa ratike mais ba policier ba koya ko bengana bango ko kanga ba biloko ba nini ozomona ezopesa mwa po. Merci beaucoup. Voilà, tokolobela ngomba la sima donc tant tokozonga tokolobela ngomba la sima vraiment et le mimi tozolobela pena Koweït donc tozolobela pena mi Koweït c'est un pays té aux Asie donc Koweït à l'époque ezaki wenze ya lokolomoko à l'époque ezaki wenze ya likolomoko lelo comment donc Koweït et comment marcher vraiment ya munene ba faire de salama ba uta ba poto ba biloko ba maison ba responsable vraiment donc qui va comment coopérer ba tout bazan ba fond awa linga voyager par que les poteaux lobby ma minene de salama donc comme un grand marché. Merci beaucoup ba na biso na ba parler la minute maintenant bato ba minimiser Koweït bato ba minimiser Koweït ba que non Koweït connaît za wenze moko ya ba miyibi wenze moko ya sans valeur ba zo la biso la ministre vraiment comme ça bangoni bon image wana ya wenze ba miyibi ba wenze ya batuma batu mabe ba criminel bon nakoki ko côté la pe Koweït té bon ezali na batu misusu Koweït o ebikisaka batu mutaza na difficulté azala mbongo te azwe loko na ena ndako ayoko tekela mutu ya Koweït mutu ana sombi atie na balabala yebi ke oyibaki biloko omona mutu mususu azoleka bayibenga biloko o bakangi mama batu ya Koweït ayaki koluka misale ezali te ayaki koluka yango bima réputation moko ya mabe ndenge wana ya mutayibi na koteka na Koweït même mama batu aza innocent ya mutu ya batu moma mobala batu aza ne innocent asombi atili na meselo ko yiba batiaka na ba sponsor yango libanda te ayebi alobi na sombi bo 10 000 na terre ata 15 000 bona nazwa forme maleme na évoluer omona mutu mususu aye na soda comme pe batabaje comment pe baje mutaye na soda abimisa le salaire muibi abimi le salaire bateka muta Koweït na ba réputation na ndenge ya bongo muta Koweït vraiment na ndimita ke lokota bandaka batu est-ce que kete ba misu bazana ba jeune garçon ba telemi yo ye na pareil na yo otekeli yazo atie na mesa ba pareil yango wana atie na mesa luka quelque chose moi muta bango leka pareil nanga ba yibaki soit normalement muta Koweït mutazali mabe ou bien batu oyo ba oya koteka ne bazali mabe ezoye banate. Ok, merci pour ton cabana, papa. Matanga ya mvula les autres déranger biso. Conseil européen ça bateau ba yibara biloko la banda kuna ba ba sur teka la Koweït. Conseil européen ça bon. Conseil européen ça nzamba lobaki toluka. Soko zali na fond na yo sombi biloko na soko zali na fond na yo sombi biloko na zandu. Koweït oyo ebikisaka. Ozipe mo mesa oyena ba souci ya chokopero pesi mombo muke ba kolukelo place pesa mabela l'état. O bana poko teka biloko na sika. Mais siko conseil européen sa batu oyo ba yoka na ba soda batu o ba yiba ba biloko ba yo teka bango ne baza mabe. Pombo keza pasi toza batu ebele mutu tazali ko luka ne nzamba lobi to luka. Batu tu basaka na l'état te. Na européen sa conseil et pas batu wana batika osara ndengwana ezali bien te. Merci beaucoup en tout cas bateau bateka merci papa bonne journée aussi en tout cas merci en tout cas bateau oyo bateka ba aussi eloko la ndako yoko teka mona Koweït moi ezala ya yo moko eza ya yo moko oyeko teka po zo moi mosolo et non que oyiba après oyeko teka la Koweït ale to ba policier ba kokanga yo kuna oyeko la sa place oteka ki en tout cas eza mabe makasi eloko wana la esa la maraté esa la maraté malgré moko zo tamona moi koko so mais teka eloko ya yo moko oyiba eloko mututo yo otala mesa oteka awa
ekozala pena bien makasi la police ekotelemela yo bakokanga yo ekozala bien en tout cas internet na biso ya chaîne YouTube podcast en tout cas bo s'abonner massivement na website bino et ko liker ko partager ekozala vraiment bien makasi ngezalaka toza sur avenir obubimo bomonika ngezalaka mais tonga ki to continuer ngo ma vie ke mbula yango to meke même pas muke Costopé en tout cas quand à moi la reconnaît vraiment musikate na remercier kaka mon équipe technique na si ma caméra na zaki bon na ndeko José Mbungu donc moi na chango ngana bengata et puis un grand merci na ba tout balandi biso na minute vraiment un grand merci à vous et surtout ba internet na biso donc ba abonner na biso bon continuer toujours copier sur confiance bon continuer toujours ko s'abonner ko vraiment bien makasi na chaîne na bino ya biso podcast chaîne eza yanga ya yo et puis ya biso nyonso ka ndenge ezalaka un grand merci aussi les trios donc les trios d'enfer un grand merci à vous na odo sala donc les trios d'enfer et pourquoi pas ça remercier mère boss maman Laura Chou mère boss maman Laura Chou mère boss maman ya bana mutala la livre sterling na dollar na approche kaka ndenge ezalaka et puis na remercier pe ba confrère nanga ba conseil nyonso ya chaîne ya biso podcast ne makambu to zalaka toujours na force à boulot aux appels qui toko makasi et pourquoi pas ça saluer maman Cécile et puis papa Simon Foka stati à Paris mon vieux trésor Lutono l'homme à 500 000 valises à Bilamba il y a maman Laetitia Kanolo donc il y a pena muta makambu maman Kanolo pourquoi pas ça remercier donc mon vieux Charlie Wayungu 001 il y a maman Coco Machatima. Je remercie aussi mon frère Moïse donc Moïse un grand merci à vous et moi na café Toronto Karanenge zalaka ba chumé da ba chedor binotu donc lisala donc bana lisala bana ya ngoto bana bumbu bana ya bondal donc binotu vraiment lingaka les amis de Watakin fait 4 donc un grand merci à vous tala nazo pour la likolo na bino bon continuer toujours à partager ko zapela bien makasi mingi bela to robete bena masolo ko wa donc si parce que ça vous awa ko wa bela ute banela ngoti na suka boki pena ko tropesi ba mela ndenge ba uti ko loba en tout cas c'est bien bon continuer toujours à partager ko liker et pourquoi pas ça remercier au muta suka so la bois qui était na rememali sumu bena na vie na ngai maître Jean Fumu yatina to ke luka makamba juste ba lukelo makambu akomisa pena manzaka ka ndenge zalaka chance lui aussi ingénieur Adoba Sadisa ingénieur Adoba Sadisa donc mon tema quoi en tout cas un grand merci à vous on se retrouve à la prochaine bye soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu opesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda